La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, Mbote Balanja Ursule Botelwa TV, Mbote esika nyonso ezwami bino. La famille lo na yeko umela te, na yeko répondre na bandeko oyo bakomeli biso ba message. Bandeko ebele babengi biso, bandeko ebele balingi bayeba concernant makambo ezoleka na réseaux sociaux pona papa na biso Gesho et puis toko meka kolobela likambu ya ba filme, surtout likambu ba filme mingi yangonde to yeli awa. Alors nzamba lola pambola bino, nzamba pambola bino bandeko bulandara biso. En tout cas, si c'est la première fois que au quotidien Ursule Botelwa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. Bandeko tolingaka bino mingi kaka ndenge boyebi excuse kaka ndenge boyebi ya bino Ursule Botelwa TV aza toujours wana pona bino. Alors bandeko botunaki ngai mama Ursule tozomona ozolobela lisu filme te, mama Ursule ozolobela filme te, en tout cas toza kaka pona belle vie, mama toza pona belle vie, oui. Ba film tolobelaka chaque jour. Donc ce retard rabiso tina suka au comprendre que tolobelaka film chaque jour. Au comprendre que chaque jour to motivera batu ba kende kotala ba film na biso. Chaque jour. Alors famille Bota ba théâtre yango wana, ba film na biso yango wana bomoni. En tout cas épisode moko kaka muteza na 100k. Épisode 1, 2, 3, 4 ekoti eza na 100k non ekoki 100k. Alors famille Libota kota na partage kende ko partager ba film à maman, sala ba promotion na TikTok 42 to mesana, sala vraiment ba promotion. Tolobaki année au photo leka 500 000 abonnés. Donc année photo comme na 600 ou 700 000 abonnés. Pourquoi pas toko mape na 800 000 abonnés. Donc to partager et vous allez malamu mingi. Bande ko bele bokomela kinga pour na problème où ezo s'est passé ya papa na biso Gesho. Alors na omeka kolobela pe yango. Na lingana lobela muke bandeko botsaka ba commentaire. En tout cas chaîne na biso ba o batala Ursule Botelwa TV depuis longtemps ba yebi ke biso na chaîne na biso to finga te na chaîne na biso to sala ba analyse na biso le lenge esengeli. Alors so bo remarquer ngana zala nanga vraiment impolite ngana lingana nga ko finga te. Pourquoi? Parce que ko finga ekitisaka personnalité ya batu, ko finga ekitisaka penza makasi. Alors na yaka na liboso na bino pona ofinga te to yaka to sala ba analyse na biso lolenge e sengeli. E na ndeko moko akomela kinga na bosani kombo na ye. En tout cas sono bina tala na ba commentaire na omona kombo na eza ndeko moko akomaki malgré efasaki commentaire na ye. En tout cas to salaki émission moko ndeko wana komaki te afinga ki voit même afinga kinga kutu non toza pona belle vie il faut lobela kaka belle vie omoni bwe da afinga ki penza oza hypocrite walobe makambo belé. Nalobaki na ko répondre ye na commentaire te, il faut na répondre ye na émission pour que ndeko tout ayoka. Première des choses, ba famille Libota ba finga te. Famille Libota ba laka respect. Na loba bongo pourquoi tout monde a barando o elekaka na réseaux sociaux. Soki famille Libota ba laka ben poli. Mais ba rando me mamakati na world. Rando o famille Bote lobeli makasi. Nasir ezaka likambu ya nani likambu ya Vini. Likambu ya Vini sobo remarquer mutu
tout na famille Libota atelemelaki likambo ya Vini. Likambo ya Vini pena touro cette fois-ci balobaki famille Libota lobaki non trop c'est trop. Mutu tout atelemelaki likambo ya Vini. Mais en réalité famille Libota baki pa mamute. Nabetela bino lelo avant to kota na mozindo ya analyse na biso ya théâtre to pena problème ya papa Gesho. Elo oni ekomisanga famille Libota. Ezaka na rando moko elekaka na réseaux sociaux ponga na bando sa na ba analyse nanga na ndota la théâtre tout na ndota na ndo kipete. Problème moko elekaka na réseaux sociaux na monaka lolenge belvi a finga maka na réseaux sociaux. Na monaka façon ba postaka belvi. Na monaka façon ba fingaka esalanga pasi. Eloko ane lelisanga. Nabi moi moso na monaki azaka bien. En fait, so na mona belvi na monaki azaka vrai. Maintenant pourquoi réseaux sociaux mo baba telemela kaka ye ba finga kaka ye ba finga kaka ye. Nathalie Bonobi non, belvi aza vraiment na ba communicateur ebelete. Et puis na ba communicateur aza nango ba finga raté. Moi sur osa mambo malamu, il faut te soutenir ye. Nami loba ngo ngamoko. Nabi non, moi sur osa mambo malamu. Moi sur azo koma ba film ne ya malamu. Moi sur azo aider bandeko na ye ba comédien. Mwana mwasi o azana motema ya kusunga. Mais pourquoi bazo balukela et pourquoi bazo linga ete? Na yo tala histoire nanga mutu nyonso na sungaka abalukelanga. Mutu nyonso na sungaka abalukelanga. Na bité na bandolobi la belle vie. Ça fait déjà 3 ans depuis na se décida na koma famille Libota ya vie na lobelaka belle vie na salaka banalise nanga o théâtre oni na salaka banalise o boye o rando boye na ye na koteli belle vie na ndenga mabete depuis na décida mutatinda ngati natala o belle vie aza nde mimanga na ngambu na ye. Naloba famille Libota impoli ala te. Eza ba commentaire mususu et décourageara batu. Mikolo ucho le kanatila hibino video ya ba communicateur asila. Natila bino ba audio lolenge ba olo bat na décourager nga pena na sala sous promotion te pa ba ku ko fingeleki nga pena na sala ka boite pa po ko finga ba bosani ke bango moko babanda na ko finga nde etinda pe ba fan na bango bakoma ko finga na modèle wana siko biso ba communicateur oto ya kapena ko telemela mambo abela to finga te. Botika loyoka jamais bomoni Ursule Botelo ya TV kuna abandi ko finga to finga te mais to yaka to pesa conseil to sala analyse bayaya to sala analyse bana mayeli mena pourquoi bo finga biso na commentaire ndeko zo ya ko finga na kombo famille Libota so oza abakuk mibimisa tika ko ya ko finga na kombo ya famille Libota. Alors la famille tokota na mozindo ya likambo na biso kaka ndenge ezalaka famille Libota to partager vraiment ba film na biso to partager film moko kaka oza na 100k moko kaka oza na 5k. Alors to continuer ko partager to sala ba promotion surtout na TikTok. Boyebi kande to sala ba promotion na TikTok. Tokota na TikTok tout ça la ba promotion film na biso il faut étaler ma film oza kitoko makasi na lobaki ngonga moko non film oza vraiment kitoko soto bito zo para Cardozo za komimona Cardozo impoli Cardozo za komimona Cardozo zo négliger même bandeko na ye. Pourquoi? Parce que maman na ye abali mobali oza na mbongo mais Cardozo mi l'esprit abosani ke mobali o babali aza na mbongo aza papa na ete
tala nde Cardozo azofinga Belleville, tala nde Cardozo azomatisa rando na Belleville, tala ndenge Cardozo azofinga, tala ndenge Cardozo azososola, azofinga meme ndeko ya mama na ye. Pourquoi? Parce que bango bana mbongo bazo minimiser bandeko oyo bana mbongo te. Eya makambo lelo tokoma omona, eya makambo lelo tokoma omona makambo lelo omwana ba famille bato bana mbongo baomona bino kutu lokwa boa beloko te liboso na bango, baomona bino lokwa donc oza eloko te liboso na ye. Pourquoi? Parce que ye aza na mbongo, bango nde baliaka bien, bango nde basimbaka lipa, bango nde makambo wana esalemaka. Belleville na mama na ye baza ridiculiser po baovanda na lopango ya famille. Mais Cardozo azobosana ke aza mwana ya papa elombe te. Cardozo azobosana ke babalaki ye bamemaki ye na libala komema. Tout comme si lelo soki libala mama na ye kufi bazongi epa na bango azongeli vie o Belleville aza nango. Eloko wana Cardozo azoyeba te. En tout cas, naloba ba film mama ezaka ba makambo, eza ba réalité o tomona na vie. Eza ba réalité. Bino mo boyebi film o totalara oyo nani mama na biso Milo aliaka batumbonga poto bomoni uto salima na ba voisin. Bomoni bino moko euti salima na ba voisin. Soto bito zo film onde kwa kufaka ba série moko bomonaka ba partager ba vidéo moko circulaka ndeko moko akufaka na veille ya libala na eka bwende kwa na kufaki eza film o geta kufaka bandeko to voter na nukuna to voter eloko peso pesa pe trouble na mamba vote ngo ba révélation ya ne ba tieka ba tête moko na yebisa bino non nazoyeba te na voter nani. Nazoye batena voter nan bobo sanate ba vote ezo kata le 31 hein, donc le 31 janvier au ba vote ezo si là donc to voter yo nano voter te profiter voter et ozala malamu mingi to voter pour na ba remise à trophée na biso eleka bien. La famille marambo tozo mona ba film ya mama lelo eza marambo ebele o esalemaka. Yango bomona mutu moso azaki na ye famille libota te, mais atali ka théâtre liboso, atali ya mibale, atali ya misato, a sentir kaka écriture à mama, alobi te, banda leo na plongé na nga na komi awa, na nesika okende te na komi awa. Soki tozwi makambo ezoleka na libala Keni, mingi mambo eleka na génération ba jeune ya lelo, yango nde baosala. Omona mutu aza marié, mais azoke kobima lisusu na mobali moko boye ayeba te ndenge azosala bongo azoboma foyer na ye, ayebi te ndenge azosala bongo azofungola ba porte d'entrée, ayebi te ndenge azosala bongo mosala mobali ne pe kobeba. Makambo wana tozomona ngo, tozomona makambo wana tellement ebele, ba femme mariée belé bakoma demi-père, ba femme mariée belé bakoma osala babusoto na bandaku na bango, abali mobali me misuka libanda eza otomoni na Keni aza mobali na ye ya kitoko me misu na ye ke na Joel Dangala ake ko krake Joel Dangala ekosukele ndenge nini pas Linda. Est-ce que Linda akobomba secret to Linda akopanza secret? Est-ce que Linda akobimisa secret to Linda akobatela secret? Nde makambo bandeko na bozala wana tina suka ba dédicace to bosanité. Est-ce que Linda akobomba secret? Est-ce que Linda akotiela bango caméra te? Est-ce que Linda akofilmer bango te po akende kolakisa? Ake na preuve pa ya mobala Keni. Toza na épisode 4, tozo continuer to koba kokende et puis toyeba esika nini ekosukela. Alors oza na compte na ya TikTok, ozala na TikTok, banda kotia ba film, banda ko partager ba film, banda ko partager kati mwa mukie otie. Soki mutatuni otindi e suite nango kuna na Belleville TV bongo nde basala la promotion. Oza na Facebook na yo banda ko partager.
banda ko partager film o eza première film ya année. Alors première film ya année il faut beta ba view ebele ka ndenge boyebi mama a betaka. Alors réponse na ngai pona bandeko ebele o bakomelinga à propos ya problème ya Gesho bato ba tunanga Gesho alongwe famille Libota to nini Gesho abebani na mama to nini est-ce que Gesho en tout cas Gesho a un problème mon côté. Gesho a un problème te na mama Belvi. Pe akozalaka pe na problème te. Bato lokwa ba Gesho, ba lokwa ba Vini te. Vini ezaki soko talie déjà boene longi, o senti a dégager haine. Vini abanda o dégager haine ka o talie ka boye, o senti a dégager motema mabe. Sko bato lokwa ba Gesho, baza bongo te. Baza na bango bongo te. D'ailleurs Gesho azara mutabarando te boyebi. Live o tonton Gesho asalaki abanda pe kolobela pe makambo na ye ba film boyebi ke yemo pazara na chaîne na ye ataka pe ba film na ye azana recrutement azo recruter ba acteur ou ba actrice. Alors Gesho alongwe na famille Libota te. Gesho azali en tout cas tozana ye ilongo. Donc tozana ye penza. Tozana ye. Lelo na mona page moko na TikTok ba komi famille Libota batie ba komi photo moko batie photo Irsil Peshanga ba komi famille Libota botika panique Irsil Peshanga atangi kombo na binote Irsil Peshanga lobi balingi ba créer lokola sous forme ya rando entre ba famille Libota na Irsil Peshanga. Pourquoi? Parce que Irsil Peshanga lobaki azana adversaire ti ba Pesha Love basape ba famille Libota. Biso soutenara Irsil Peshanga. Ndeti nga na soutenara Irsil Peshanga. Po Irsil Peshanga alara na problème ata mukiete na Belvi. Famille Libota. Ezana ba page musu na Facebook eza ya ba voisin. Ba oluka ko créer, aluka créer molo komo be pona obebisa mutema ya comédien moko. Po comédien moko lobaka omoni Belvi atindiye omoni Belvi asala bona loba likambo yo kala kesana ba comédien belé ba beba na grâce ya ba page ba beba na grâce ya mutu akenda ki ayebisi eboye ye pa vérifier te comme kandango déjà ba comédien zara na mutema alatika kanda ba bebani. Irsil Peshanga aozonga na scène. Irsil Peshanga ana chaîne na ye. Famille Libota to soutenir pe Peshanga. Ana ba Pesha Love na ye, Irsil Peshanga za tantine na biso, Irsil Peshanga lekara na Belvi TV. A joie déjà na Belvi TV. Soki lelo mama za na espace ya Irsil Peshanga, akebenga Peshanga oboya ko jouer te. Awia na ndaku na biso ako jouer. Na asi tanga wa bando tia ba théâtre na ye aozala pe na besoin ya bandeko na biso o balikaka na Belvi TV. Alors to soutenir Mama Bella et uza malamu mingi. Famille Libota théâtre moko film moko zo leka na chaîne ya CG ya Mama Sylvie Esieka. Est-ce que si otali yango ngana koma so na sisi kota la film ya biso ya famille Libota na koti na chaîne ya CG na ketala film moko okoloba o eza écriture à Belvi tonini. Film moko très kitoko en tout cas to soutenara pe bandeko na biso o balekaka ipa ya Mama Belvi e uzala malamu mingi. En tout cas nayaki na video o ya lelo pona ko motiver bandeko, pona ko motiver famille Libota to landa film, to partager film, to soutenir maman et puis to voter parce que ba vote ezo kata déjà les 31. Noté la bino vidéo ya relaxa bino lolenge ni ya voter, noté la bino vidéo na suka ba vote zo kata déjà les 31. Alors c'est le moment to profiter to tikal na mikolo mukie. Donc to profiter to voter et vous allez malamu mingi. 42 tolobaka 15 premiers commentaires, 15 dédicaces. Est-ce que beaux après? Est-ce que beaux après? En tout cas, mes salutations na Matondo Garcia. Matondo Garcia. En tout cas, Nzambalola Pambola yo. Merci pour na commentaire na yo. Miguet
Engo, merci beaucoup pour nos commentaires. Alobaki ba analyse nangeza kitoko. Merci beaucoup maman. Maman Myriam de mon cœur, toujours. Maman Madeleine Aketa depuis Maroc, toujours. Merci beaucoup. Papa Kalala Bisonga Willy Biaï. Merci beaucoup papa. Merci famille de Bota toujours. Maman Mireille de mon cœur, ba gros bisous et sikozali. Ndeko Fani Nzao, Nzambalola Apambola yo. Maman Sophia Luzitou de mon cœur, de gros bisous. Esika Ozali, Simo Jabaz, de gros bisous. Maman Patience Miracle, de gros bisous. Banderobo qui est s'abonner kuna na mwana Esika Botami. Patience Miracle na famille Libota toujours. Bokende ko s'abonner. Maria José Kassiama, maman Maria José Kassiama, je t'aime beaucoup. De gros bisous. Marianne Fele, shalom, shalom, maman Marianne Fele. Aloui banalise nangezara kitoko. Merci beaucoup, maman. Nzamba Pambola yo. Maman Blandine Makukula. Bonsoir, Esiko Dali. Nzambe Apambola yo. Maman Blandine akomaki. Biso tozo ko se focaliser kaka na belle vie makamusu se tali biso te. Mama tota la rabo sute na rabiso pe. Na ba émission soto tiaka e uzala malamu mingi. Ndeko Bena, merci beaucoup. Maman Milolo. Maman Milolo. Merci beaucoup. Nzamba Pambono Chimène Manola de mon cœur. Toujours ba cœur. Nzambe Apambola Bino. En tout cas, merci beaucoup na ba commentaire. Ton amona ba commentaire na bino ya malamu e fortifiera ngai lisu epesa nga susu courage ya roya liboso na bino bongonde ezalaka. Mama na biso Aimé Florence Kiese, mama Aimé Florence Kiese, Nzambe Apambola yo. Tokutani à la prochaine occasion. Famille Libota, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, kakande na lobby. Objectif ezaka kamoko to s'abonner. Objectif ezaka kamoko to s'abonner, to partager. Ceux qui ont s'abonné, ils ont abonné à Liboso, activez la cloche de notification pour que prochainement, à tatoyer na ba analyse na biso au na biso directement ici kanyoso oko zala. Nzambalola apambola binoko kena ba j'aime nangate. Boke na ba j'aime nangate, tielanga j'aime nanga et uzala malamu mingi. Aimez la vidéo, tokutani mbala yasima. Na oti la bino lolenge nini boko yuko voter. En tout cas, kotaka na Google, voter et uzala malamu. Bye! Comment faire pour voter? Sur Internet, tapez www.bellevueTVAward2025.org. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur les 3 barres blanches en haut de l'écran. Vous aurez automatiquement accès sur les différentes rubriques. Sélectionnez ensuite l'onglet « Voter » ou « Nomination ». À l'aide de votre adresse mail, répondez à toutes les catégories des awards en faisant défiler la page jusqu'en bas. Il y en a 19 au total. Une fois terminé, cliquez sur « Envoyer » ou « Soumettre ». Vous serez alors dirigé vers une page confirmant que votre vote a été enregistré. Et le formulaire de votre vote sera automatiquement envoyé dans votre boîte email. C'est très simple, non? Maintenant, c'est à toi de jouer. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapet.